Ma mission TV, le miroir du monde. 50 000 dollars et quoi? S'il vous plaît, vous avez monté à ma bête pour qui chiffre. Obi nyonga diamba na modefi na modefisi. Baba nga société. OK, yo le bibo lesi. C'est-à-dire molie ici na molei. Faut kanga bango na le bibo. Ba membre ba majorité parlementaire de l'Assemblée provinciale wana ba on est ba corrompu. Oyoki ba corrupteur bango ba yebi banani ba pesa ki bango mbongo. O comprendre. Mais so moni muto akomi maloba mi balé misato akomi ko banga te zala mobali. Je crois que mon frère Tshisekedi de l'Obaki Mokolo après tant que Sermani. Arrive ce président Kabila qui est un opposant le plus farouche. Mais les lots, il faut ensemble tout que les liboso. Ils ont encore un peu babiso, peut être côté mais la Félix Ndenge Sengeli. Mais toi quand ils s'attaquent, ils vont retirer un peu tranquille. Il y a un autre qui a côté, oh non, Félix a un pouvoir, Yenda a un pouvoir. Tout y a vraiment l'ikamba pouvoir et solo bama trop. C'est comme si Arosa le lo roté na mboka bino rarande mutu poza nsi. Wana ya muté amabe. Wada muté amabe. Te mama bela ndenge ni. Na bato ba lo makambo wana ti. Bakanisi ke basala tout songi e panzana. Kwa soke panzani egoinda te. Doana savo po etela. Donc bafana na poto na bango. Mais batika la besoin de coltan na biso, batika la besoin de diamant na biso. Vous allez comprendre, hein? Donc sanction to ba ngo le sous-souté pour ba compte MPC comme nango ba Orange Money, na sa publicité te ba Tigo Cash. Donc mona limi penda ko ti simbongo meke na ngo rapamba. Na banque ke na ngo pamba ba bloquer bino ba kai. Kuna eloko mo za kuna te. Hein? Pour mutu so aneka na tamu so na $113 aux États-Unis. Attends, vous bloquez. Mais c'est Claude Macha. $113 quoi. Corneille Nanga. Ah, bah, les Gnabisot. So, on a mon États-Unis en limité quoi les gars, $1,370. To suki wana lobeza nzambe bande on abiso ya lamuka baso continuer toujours ko bunda lit na bango so sala malamuka. Ndeni. Lamuka to ebi ke Jean-Pierre Bemba to ebi Martin Fall to ebi Moïse Katumbi to ebi bango tout. Asabima. C'est Claude Machal. Le but est que Jean-Pierre Bemba on a quand même CPI. Ce que bata bangi batika ngabo. Ignorance. Batu ya bangi batika. Batika ndeni. Oh, mais parce que bato badayaka ba famille na bango ba violaka banino ba bosana bango dossier wana. Mais makamne balandeli ba traité à Koti Bolo quoi 8 ans ba pesa ke ba katele c'est tout et s'il a commis libéré. Oh, ba libéré. Mais Carlo ebité mais c'est Claude Machal. T'es un journaliste. La bombe la vérité bolumbute. Nga ona lobaki lobi soko tuninga muto lobaki na kondima na wanga na poani parce que elongi nanga mongongo nanga. Na mo ibité na escroc politique te. Nenge komi na bato mosusu moni makambo na zako lobango kwa kitango wa campagne te za mobali. Hein? Za mobali la kisake na kaja matina eloko ezali. Bana moto ba mingi ba demo ya o mari de nuit, femme de nuit. Ba on se bana demo ya président de nuit. Ozomona faut mon limo wana pasteur mukuna kolo onction mikolo. Parce que mukuna l'équipe donc l'église tout na onction. Surtout l'église catholique et pas mukuna pena donc ba bana. Donc mukuna l'église catholique na bima. À l'équipe bango na onction. Mais bango bazana ba cardinal, bazana ba tu connais na ngo ba pété armette. Aba ventria pa pambana. Omoni donc ya za kolo onction. Il faut tia ba maboko la bango mo limo wana demo wana ya président de nuit. Ozomona makamba ya kaliso ko visa États-Unis te et quoi ko sala nga pasi so baloba kono yo Corneille Nanga kokoma lisusu na bandundu te yo basengezi kokoma lisusu na matadi te Congo za munene balobiso 80 fois la Belgique hein ata ozuno visa okende kuna te luko y va pe Congo profond ou ba sankusu ba befale ba boende ba isiro. Mais quand même azamutu il faut beta tourna pour azabeta tourna Allemagne banini. Mais oui. Azamutu pourquoi kara? Mais pourquoi okende musika bongo? A romona ora aizande tikasho maka. Kasho anini? Kasho anini? Ngai bi ke na boulevard ya quelque part mais yo mto ebisanga ke sene komi na poto. Olingolo ba ke sina ba otambola na poto eza initi po sene za na boulevard na. Soyez sommane bilamba kanga ba photo. Ya droit na ye. Ma mission TV, le miroir du monde.
Bonjour mesdames et messieurs, bonjour encore à tous les Congolais de partout. Onyo Sobolanda Biso Siko na 3W, ma mission TV, chaîne numéro 1 à Katia, République démocratique du Congo. Toujours to mesana ko l'arsabino ba actualité ya ndenge na ndenge. Alors mesdames et messieurs, Martin invité suffisé kakande na mesana toujours ko lukela bino ba actualité pona l'arsabino. Alors lelo nazana PPRD donc nazana commune ya Gombe. Otobenga siège ya PPRD donc nakati ya République démocratique du Congo. Alors le autre ça là vraiment émission n'a vu vraiment muto bolinga qui peut-être étant partout dans le monde baza vraiment na besoin ba monae mon lobeli o akolobela vraiment PPRD to beta vraiment li solo ya FCC to beta bande onabi li solo ya bande onabi so ya PPRD tozo kende wapi to komi wapi est-ce que vraiment alliance o vraiment et salami eza vraiment solo ke onde batu bazali koloba. Alors lelo nazana monsieur Claude Machala biso tutoye billet aza mutumnene déjà nakati ya mboka na biso République démocratique du Congo donc toza a vraiment nakati ya siège ya PPRD nakati ya commune ya Gombe poto sola vraiment na monsieur Claude Machala. Bonjour monsieur Claude Machala. Bonjour mon frère. Alors avant toute photo bande émission na biso donc trop ça la émission te boisan que to peut-être santé na yo pour santé de mutu yango et ça là vraiment poto kutana na temps o yango na to retourna on a nous santé et zandenge nini pour les Congolais de tous les partout ba la biso partout dans le monde. Non mais ça va hein. Nzamba sala. Nzamba sala. Nzambe azo sala donc le lot vraiment tozana kati ya parti ya PPRD oezana kati ya commune ya Gombe oeza torolo ba numéro 1 na commune ya Gombe yango PPRD vraiment parti munene na kati ya République démocratique du Congo batunyo so ba olanda biso na ma mission TV donc PPRD sango nango ekei partout balobi eza parti moko o eza vraiment na mbongo o vraiment ezobimisa batu ya ndenge na ndenge na ebite non na question wana soki okoloba nini pona yango po batu tu ba na poto ba olanda biso siko est-ce que vraiment peut perdre na minute o eza na position nini par rapport à ba parti nyonso to mona na République démocratique du Congo to koloba eza na première position ou bien eza na deuxième position. D'abord la précision à mon ezali que peut perdre tozaka na mbongo te to ande na batu. Lo yango lo kwa toza na batu yango to na première position donc na PPRD to na biso na mbongo to aga na batu yango ndezo sala to en première position. Pour baby place au Raïs Azali parti au Raïs Azali autorité morale donc c'est qu'il faut budget za la pour batu tout baby que Raïs Azara na mbongo président Joseph Kabila o ya utaki kozala président ya mboka mso République démocratique de Raïs Azara na batu maka na mbongo te moni Raïs Azara na batu azara na mbongo te hein bao baka na mbongo boyebi bango te bao bazaka tonga pesi 10 millions kuna pesi 300 000 awa wata match ya banzango alaki kuna kopesa 10 000 talaka mbongo bamonela pasi te mais Raïs azaka na batu yaka na mbongo te. Alors monsieur Claude Machala biso tout ozelaka bokonzi oyo elingo zale pa ya Shadar lelo azate mais et comme président Félix Tshisekedi nalingaki na tuna d'abord alliance au batu bazolobela entre FCC na Cash eza vraiment alliance moko o bino pe boko confirmer biso pour tu ba po côté msuba loba alliance eza na ngote côté msuba ba FCC na Cash babalani côté msuba loba président Félix azaneka étiquette mais Raïs nde mutu azo konzaye azo kamamboka. D'abord na loba bo nous sommes des démocrates tu connais na maponami na élection bon monaki camarade Shadar ya tamboli partout et toke na ba urne na ba élection et moto mosusu nde moto a gagné. Nous en tant que démocrates to s'incliner la décision wana ya peuple du moins ya ba oyo bakene ko voter et ba bakene ko voter ba ko représenter population na biso mobimba bino mo boyebi ke ba enrôler ba ki à peu près 40 millions mais il s'est avéré que la ba élection c'est moins de la moitié ya ba enrôler ne ba se présenter ki na ba urne mais malgré cela to gagner to s'incliner et en tant que démocrate en tant que républicain to sengeli ko sala ke Congo na biso kende liboso po Congo kende liboso za nini il faut to ndima bokonzo ya sika faut to mitia na sima ya bokonzo ya sika parce que le Joseph Kabila à son temps ce n'est qu'ensemble nous devons reconstruire mboka na biso donc na bokonzo ya sika
Monique, bango pe ba ouverture, ba bité. Bino bwana moins expérience et koza malamu makaniso abiso asika maelo bisto kotoya nango pe asika. Na bino mutu bosi bozu moi bokembi bokubi quelque part. Ce qui toche makanisi longo, je crois que c'est le peuple qui va gagner. Tolobite bandeko pe bana maela malamu puisque bango balobaka toujours le peuple d'abord. Mais puis tolobaka le Congo d'abord. Donc le Congo d'abord, le peuple d'abord, tout le monde qui a moyen de former alliance Mokoboy. Et c'est avéré aussi que dans ma ponami au Misusu, bisonne mutu to le bangonyo soto. Alors, sportivement pe bango balobite. Parmi les grandes forces politiques, la plus grande est le PPRD. Et puis tu as une tendance idéologique moko. Mais pourquoi pas toko ça la nzela ensemble? Né yango moni, tu vandi autour d'une table, tu décider qu'on marchait longo. Donc, c'est une alliance de raison et une alliance de l'amour du pays, de l'amour du Congo. Donc, alliance ezali, mariage ezali. Donc, toi, sous Nathan, tu as kulukakoyeba o mobali wana na quartier azaka na réputation aboyo. Au moins, si kutu bayebi azalaka soki ndenge nini te. Tokomi na système ya kokenenzela kilo. Donc, à la mingi te loba komo kanga, sanye kolela. Sanye ko pasuka. Alors, M. Claude Machala, donc, tout Hollande, on a le mariage ezali, alliance ezali. Mais dans le mariage, est-ce que vous confirmez que Bokonzi a Félix et Outi et pas il y a Raïs? Bokonzi a Félix et Outi et pas peuple. Autant que tu as enregistré l'émission, lobby peut te retourner te retourne à Bino. Moi, je m'assume. La bombe la vérité, Bolumbute. Nga ona lobaki lobi soko tuninga yo muto lobaki na kondima na wanga na pwani parce que elongi nanga mongongo na ngai na moibité na escroc politique te nenge komi na bato mosusu moni makambo na zako lobango kwa yitango wa campagne te zala mobali zala mobali lakisa ke na kati ya mbati na yo eloko ezali o comprendre mais so moni muto akomi maloba mibale misato akomi ko banga te zala mobali je crois que ye mo Félix Tshisekedi lobaki mokolo après tant que serment nini. Le président Kabila qui est opposant le plus farouche. Mais les lots, il faut ensemble token les liboso. Et ça encore un peu babiso, peut être côté mais la Félix Ndenge Sengeli pour on a Sima Kabila. On comprend. On est critiquer, on est kolobawe Sengbo. Mais c'est de bonne guerre. Babenga Kabila Rwanda wat. Kamere wana babenga Burundi te na mboko. Babenga ka ekututi lelo ba. Alors, vous monde donc dans la vie il faut s'assumer, ça la mobali, on comprendre. Donc, nga kabiliste. Na kabiliste te pour Kabila nomaki nga na décret to bona beauté. Pour nga na yoka to ma lobo bomi mototo, faimo baleki matembele badaye. Je crois que dans la vie il faut avoir des convictions. Moi je suis un homme de conviction, on comprendre. Et voilà, je me retrouve aussi na bateau mo continent nga moni que non. Machala yaka na moni bateau beaucoup travailler na bango. Alors je pars du principe que le chef de mon chef, c'est notre chef. Donc, réaliser exploit Mokoboy. Kabila Kabanga a réalisé exploit Mokoboy. Il na Félix Tshisekedi. Donc, nous sommes là pour tout faire. Que exploit wana, éthique la historique, exploit wana, ateza kosala batumite mapasi, biso, tout s'en servir comme un bon fonds de commerce, de façon à ce que notre pays soit respecté. Moni. Na mabala ta mabala ping pong mabala ya sango ba problème eza ngate ya pe mi ko musu mwasa kangi bisa ka ne pas na bango kozonga zonga palais boyo ko mapasa on comprendre quand même bana il faut bazana non bien bana ba otanga ezande mon peuple il faut se retrouver ata mabala boro kabwana mais peuple il faut alia peuple il faut azama peuple il faut ka to consommer conseil boulot français leki maloba leki boulot dimi omoni. Donc, le Congolais va comprendre que Atasima Lopango, moi, mon kalamoko ya ngai, moi, mon kalamoko ya matembele, il faut ça là. Mkolomboula pende beti wenze kotite, to salaire comme système élastique, no ebinenge comme 10 mois, 16 mois impayé. Mais la beti ka 6 na sima palais, au moins pena que nzungue mati moto, ba petit, moutangele mati na mesa, moi vers mai. Au bimi pe le pont on a bino ventre et revin maintenant on auto dame on comprendre donc c'est comme ça qu'il faut voir les choses et mais to kanisa te que ba kotika biso tranquille
ya wana ndo ozoyoka kote wana omoni Félix a na pouvoir tete yenda na pouvoir tout yango vraiment likambo pouvoir ezolobama trop c'est comme si akosala eloko te na mboka oyo bino kaka nde mutu boza na nsima wana ya motema mabe wana ya motema mabe na ndenge nini na bato bakoloba makambo wana te bakanisi ke basala tu songi epanzana po soki epanzani egoyinda te toana savo po etela. Alors monsieur Claude Machala donc partout dans le monde Hollande biso na ma mission TV donc oh ba sepelaka na mission na biso to salara vraiment to zara numéro 1 na ba actualité ko laksa batu. Tangu président Félix Abima qui présent sika to mona ki bandeko IDPS to mona ki bandeko ya INC ba sepela ki vraiment ba pesa ki merci mingi na Joseph Kabila o aza autorité morale lelo ya FCC mais lelo o après quelques temps l'élection et outi ko sa ya gouverneur ya ba sénateur to moni bandeko IDPS ba balusi maloba na bango ba balusi mundu ki vers IDPS ba komi ko critiquer to ki ke babuki ba siège na bino babuki ba marambo belé ba komi siko pe ko bimisa maloba mabe na munoko na ebité soki okoki koloba ni pona makambo est-ce que bosola ki bien te boyokani bien te yango batake bino ou bien ndenge ni pe comme makambo justice te wana ya makambo yaka mais il faut toujours dans l'attitude ya vendre autour d'une table qu'on trouve une solution. Ce n'est que normal. C'est pas tout le monde qui est bon perdant. OK, parce que le bokoloba oh non, peut perdre à rafler tous les sièges. Oh, il y a corruption. Bon, ok, tout est dans la logique, il y a corruption. On a corrompu qui? On a corrompu tous les membres. Il y a la majorité parlementaire dans l'Assemblée provinciale. Or, majorité parlementaire dans l'Assemblée provinciale. Et la majorité parti nini. N'était en Kinshasa. Tout le monde est UDPS. Donc, il faut que d'abord les membres de la majorité parlementaire de l'Assemblée provinciale pour être corrompu. Parce que la majorité parlementaire n'est pas un sénateur. C'est que Boliaki. Or, tu as dit que Atambo Talikasu, il y a la corruption. Donc, PG Razuna Nubino. Tant que tu serré Bino, système marginal Kanyama par exemple, tu as comme un corrupteur. Or, tu as dit que na corrompu, na corrupteur. Place na mweza na angenga to bulu to luzumu. Hein? Donc, on a des débats moko ya à boire et à manger. Mais bazo tangande ba kombo na bino makasi surtout bato FCC, Bolie Simbongo, bato IDPS. Bolesi, oli bolesi. Et quoi nyonga diamba? $50,000 et quoi? S'il vous plaît, koza moteur mabete po ki chiffre wana. Obi nyonga diamba. Nyonga diamba na modefi si. Baba nga souciate. OK. Yo lobi bolesi. C'est-à-dire molie ici. Na molei. Faut kanga bango. Yana lobi boye. Ba membre ba majorité parlementaire de l'Assemblée provinciale wana. Ba onde ba corrompu. Oyoki. Ba corrupteur bango ba yebi banani ba pesa ki bango mbongo. Ne mo pe to kolinga ke na ba députés nationaux. O baza pesa ba mama batu ba moi ba cantine à plastique. Moi liputa. Hein? O ba futeli ba hôpital banani, bango pe ba corrupteur. Zuko yo mutu o pesa ki voix na yo plus que ba futeli ko hôpital. Faut ba kanga yo. Moi te makale tondi. Hein? Otinda ba wa. Otinda ba. Makale otonda. Potaka 500 députés. Mututu asaki campagne. Mututu ayaki onga papa social, onga maman social. Donc tous les papas et les mamans sociaux ba okanga bango. Mutu nyonso to ba futelaki ba na bango na école Minerval. O ba pesa ba cahier. O ba pesa ki bango ba t-shirt. O ba bagi boki ya batu checheche. O yo ba futelaki bango ba hôpital. O ba pesa ki ba moto, surtout ba pesa bango ba hors bord. Donc ozomona teke ala mona makale otonda. Lelo ba diversaire ba seki bino ba bikaka bino na bino bo sangana ki alliance salamaki bokomi ko fingana ba pine komo tumbama bokomo salabwe bande on a biso ya ngambu mususu wana o to benga rapé donc moi to tanga kombo za te to tanga pe kombo sa lelo bato yo bana moto ba mingi ba demo ya o mari de nuit femme de nuit ba on se bana demo ya président de nuit ozomona voilà faut mon limo wana pasteur mukuna kolo onction mikolo. Parce que mukuna l'équipe donc l'église tout na onction. Surtout l'église catholique et pas mukuna pena donc ba bana. Donc mukuna l'église catholique na bimba.
aleki bango na auction. Mais bango bazana ba cardinal, bazana ba. Tu connais nango ba pété armette. Ah ba venturi pa pambana. Omoni donc ya za kolo auction, il faut tia bango maboko na la bango mo limo wana demo wana ya président de nuit. Ozomona. Batu balobi ke o batu balobi ke mariage wana. Non, non, mon mariage, moi c'est moi liboso, kobota liboso ma passa, mi balé ma passa. Mais baswani ba fingani. Et quand makambo non, il faut moi si to mobali afuta taba. Okeka na marianote. Taba za nango on ne peut mère azongi na palais kuti bango pe na coin. Obi ah, kaka moi so ba fingi moi mobali wala bazongani, entre mobali ba chela na kiss. Muso ko mona moi so zoba penza. Mobali na mo bulu lokola lokola kunde bembe vraiment. Azongani so mobali oyo. Mais tata ma passate. Ozomona. Donc il faut toujours tout ça là que ba jaloux ba maigrir. Hein? Donc bah c'est qui bino trop, bah c'est qui bino makas. Boza la kala. Oui makamba boende o monaka. Oh Yesu mona nzambe ba sekaka Joseph hein. Ko tango Joseph azongela Marie. Ba boya otanga nombre bande wa Yesu ba so ba 17. Alors, mais c'est Claude Machala. Le lot Roeb Sebisoni pour na PPRD, Bosangani, Boza na FCC, donc Boza ensemble d'un parti politique et belé. Le lot gouvernement, donc Kalate, Toz et la Ebima Bena, gouvernement na biso Ebima po, comment le besoin mais là. Est-ce que Boza sire vraiment, beaucoup gagner vraiment même dans le gouvernement, même côté ya Sénat, même côté belé Boza sire vraiment au Roeb ça les compte de tous les partout, surtout bana poto au Baolanda Bino Siko PPRD partout dans le monde Baolanda Bino. Ah, mais ça gouvernement va congolais. Auto qui est FCCND à toucher à cause de point moko boé de toka qui premier ministre et ministre de défense côté aboé un travail d'équipe. Hein, sous la vision et la supervision ya Mokonzi Moka. Hein? Ça gouvernement bana Congo. Ata bozoko yoka tongo midi poko ono ba sanctionner tel boy na boy. Ya ona ebisa ata bino ba bana poto boza bino calme. Pourquoi na poto bandi marabino eh baza la calme. Hein? Oh ba sanctionner mon tel ba bloquer mongo ne en États-Unis té. Hein? Neti corner nanga na ibika na compte car ya M-Pesa. To Orange Money bo ça nini siko. Babi surtout vraiment bo utiliser. C'était pour la nini. Problème na bango za na code minier, nouveau code minier. Vous doit comprendre. Donc oh non makamba ba ka leso ko viser États-Unis té ah. Et quoi que ça nga pasi, so ba lo bakono yo corner nanga kokoma lisusu na bandundu té. Yo basengezi kokoma lisusu na matadi té. Congo za munene ba biso 80 fois la Belgique. Hein? Ata ozuno visa au kende kuna té. Luko ba pe Congo profond ko ba sankusu ba befale ba boende. Mais quand même, il faut mettre tout na Braza, mettre tout na Allemagne, bani. Mais oui. Pourquoi gara? Mais pourquoi aucun musique bongo? Mais à Romo on aura aizande ti cacho makala. Cacho anini? Cacho anini? Hein? Maman ya bota yo ata maboko de bima kwanza. Soka lambi ya lubu folia yango fibina misapi. Potango microbo esengela ke bomma yo avoza mangole no liboso bomma ka yote. OK. Donc ba na poto na bango. Mais batika la besoin de coltan na biso, batika la besoin de diamant na biso. Vous allez comprendre. Hein? Donc sanction to ba ngo le sous-souté pour ba compte MPC comme nango ba Orange Money, non ça publicité ba Tigo Cash. Donc mona ndimi penda ko tisi mbongo meke nango ra pamba. Na banque ke nango pamba ba bloquer bino ba kangi. Kuna eloko moko za kuna te. Hein? Pour mutu muso aneka na tamu muso na $113 aux États-Unis. Attends, vous bloquez. Mais c'est Claude Machala. $113 quoi. Corneille nanga. Ah bah les nabisot. So on a mon ben États-Unis en limité collègue ba $1,370. Alors merci vraiment, mais c'est Claude Machala. $1,370. Bon. Attends ba kangi yango ba on est ba fa quoi. $1,370. On est babi mbongo mboka nde yango ba bloquer $1,370 cha on a franc. Bino bozo tia na poche na ba banque. Ils ont perdu 2 millions de francs. Ya mbongo belé 2 millions de francs congolais.
Alors merci. Donc M. Claude Machala, si le gouvernement tenu to bati siko batbazo zela et Kobimakan, est-ce que le président donc Félix Tshisekedi ba koutena ki déjà dans autorité morale Joseph Kabila po attiqué déjà ba liste soit liste à premier ministre bien comment? Mais c'est mes 9 mois. Mais biso famille tout ça ko se prépare to boni libu ya mama ze vimbi. C'est le combo déjà bimi poza aussi. Na lobi boye. C'est mes 9 mois. Et c'est une famille qui balèze que tout le monde a libu maman eza o vimba. Bozela. Babi bozela donc premier ministre na FCC to zela ka to mona mais boza ensemble binonyo so tout ce monde appelé président Félix à suspendre ba élection côté ba gouverneur na ba sénateur pour tabino ba outé ko CP la makasi fête na FCC. On est à Berreur Miké. Je crois que lui en tant que garant de la Constitution et garant de la paix sociale, il a tous les moyens politiques pour corriger Berreur Rwanda. Parce que le pouvoir exécutif ne peut pas bloquer le pouvoir législatif. Et ça moi, et c'est que Batoubaza, moi Berreur Pezalaka. On le lui accorde. Et je sais que c'est un grand patriote à permettre de exploit au Yassili qu'on réalise dans de connaître Joseph Kabila et que n'est pas Maïka Aboy. Oui, il y a une population qui peut perdre papa le bas qui peuple d'abord. Le rôle de la manifestation est salamaki, il y a un moni à bloquer donc non. Bozongo bongo tena boko ndira en erreur. Il dépasse à parti étaté. Parti état est souka depuis le 24 avril 1990. Tout le monde a un multipartisme. Donc chaque parti est à la base nango. On comprendre. Je pense que la décision naïe qui mu to motivé par le souci, il y a équité. Mais je crois que c'est une explication surtout. Nous avons expliqué par exemple que la majorité parlementaire de l'Assemblée provinciale est à Kinshasa. Ils ont parti naïe. Donc ceux qui sont sénateurs, il y a un problème au niveau de la majorité naïe. Il faut qu'il y ait déjà majorité que désormais il y a une corruption. Mais si on est est-ce que vous bandez la support il y a IDPS comme sénateur ou bien vous continuez à rendre déjà? C'est ni une institution indépendante. Donc tout le monde a élection à gouverneur. Donc déjà l'équipe a besoin déjà pour sénateur. L'équipe moi na sabi na libumu. Ozongi saye par quel voie munoko na matoyi. Toza na wa mi balé totala so bota moi sito mubali so zolu kaka mwana moi sito mwana mubali. Lokola wa libosa bimaki moi sito kaka mubali. Donc ozomona. Donc on va corriger et lui a un moyen politique surtout pour rectifier yango. Donc tu peux sa chance d'être moko aimer ça lobby, aimer ça opposition moko na PPRDT. Et loko so keza mabe. Et moko pe ata sata mona keza mabe. Omoni, kwera bande ko mususu penda ti lelo milimu na bango, bakoma pena la porte à l'eau la ba chasser. Ako pe kota enfer, kota lifer, oui peut sata ebise dizela nanu. Après tout vie wana za en face, ara vie na ngai. Omoni, bakoti penda kati boye, ti lelo telenga na kaka boye. Alors monsieur Claude Machala, to comprendre pena système na binote ya FCC. Donc neto oyo kake président Félix César a mandat 5 ans. Après 5 ans, on a autorité morale Nabino, M. Joseph Kabila a raison à postuler na kati mboka. Na éviter ce qui stratégie ni boza non poti sikoyo, ba tu bazo comprendre stratégie ya FCCT ndebo kangami makasi bongo. Na éviter ba combien na loi nini. Yo mto ko informer nga poga na ibi na nga eloko ate. Yo mto ko informer nga. Ngwa bne bona ba journaliste bo ka danser bo ba tout. Na yo ya lobby. Omoni donc ngana na nga courante yo muto ko informer nga ngamo ko fo ngana ibike Félix Tshisekedi mta président to suka wana te lobeza nzambe to suki wana lobeza nzambe bande ona biso ya lamuka bazo continuer toujours ko bunda lit na bango zo sala lamuka ndenini lamuka to ebike Jean-Pierre Bemba to ebi Martin Fayulu to ebi Moïse Katumbi to ebi bango tout asabima c'est Claude Machala ebite que Jean-Pierre Bemba bima wana ka na CPI suka bata bangi batika ka boye ignorance. Batu ya bangi batika ndeni. Oh mais parce que bato badayaka ba famille na bango ba violaka bani donc ba bossa na bango dossier wana. Mais makamne balandeli ba traité à Koti Bolo quoi 8 ans ba pesa ke ba katele c'est tout et s'il a commis libéré. Oh ba libéré. Mais Kalo ebité mais c'est Claude Machala. T'es yondo journaliste. Mais ngana ebiso ke ba libéré yo moko ebi pe Jean-Pierre Bemba ya ki ya oyebi omona ba image na kata ya Kinshasa. Ah ouais ya kana zaka ye.
Alors, lelo la muka ba continuer toujours ko bunda ba comité na niveau Europe na habité eza par rapport tu lelo ba zone limité vraiment ba konzi Félix Tshisekedi eza solo. Ba bi kutu ya zaki na sima Shadar. Première ezalaki Martin Fayulu, deuxième Shadar, troisième Yé. Ba zone limité ti lelo. Oh, bongo sikoyo bureau sene comment na poto. Ba mindele ne mututa msu bazo favoriser peut-être ba donc senior na poto. On va CP za rapper na poto, senior za na poto. Organisation beleza na poto. Na seni. Anga bi que senior na boulevard là quelque part mais yo mto ebisanga que senior comme na poto. Donc lingolo ba ke tina ba otambola na poto za initi po senior za na boulevard na biso. So ayo somba ne bilamba kanga ba photo bo. Ya droit na ye. Na mona ki asa meeting kota Château Rouge na yeba stratégie on a vu que wera à l'époque tango ya hélicoptère on a vu que wera tambola na cheval ba côté wana on yeba zela ba heure de pointe moneta ba 17h tango ba boti mama banga ba nini ba na mabula métro ba rebelle do yo soki noir moko ye kaka we côté ba tenga ba makayabu ba kwanga ba safu ba ba mi kiliba yango ben na Château Rouge wana kaka ba rue Poissonnier tout ça là. Donc si vous avez un micro, vous musique à Congolais, ça a plainte. Na salué de la forêt parce que de la forêt n'est pas solo wana. Oui, rançon les rois de la forêt. Asala mine ne bisika wana. Donc la muka pe comment ça là? Aza aventurier. Moni molimo wana ya président de nuit et tout ça. Atika. Ce cirque-là, il doit arrêter ça. Mais bango bazon di mabino te baza sur vérité désir ne oh vraiment bango balonga qui peuple a toujours na sima na bango. Mais nazo comprendre te ne bino pe bozolo ba bango pe bazolo. Oh. Bon est-ce que au so mona Satan dit que en face bisengo ezalaka. Nanu Satan dit mate en face bisengo ezalaka. Botika ye asa ba aventure na et tout ça. C'est un aventurier. Ngana yebsa ba tu Jola za un aventurier. Bon dimanga, un aventurier. Alors merci vraiment trop mesdames et messieurs. Voilà, to komi vraiment comme Anasuka, il y a émission na biso na lingi opé sa message na bolingo nyonso bozanango na kati ya FCC déjà potoza a na pe perdre donc na direction munene dans na siège ya Gombe na batete la awa na pe perdre na monsieur Claude Machala. Oh vraiment le to zué vraiment pour to s'exprimer devant les Congolais de tous les partout pour bande on a besoin de diaspora et belé pe ba na bakanda et belé pe misu ba diviser koto ba komi na cash koto FCC koto la muka donc analyse juste opé sa message na batu tout na poto o bazolanda yo tisiko bazondima pe ba makambo te ki bokonzi o te. Na yeb savoir le Congo d'abord. Le Congo d'abord. Donc tango wana ya ko sala o bazo sala wana seleki. Baya poto comme passe trop comme compliqué. Moni na mona te na ba hospice pour vieillard na mona koko moka mutu mwindu kuna balaka te. Donc ils ont ko perdre temps na poto mais ceux qui copent simité makambo esimba le sous-te zonga ici il y a toujours tata mwasi moko mama leki moko noko moko boye na lupangu na annexe moko bongisa pe oche mwa split banini en attendant les jours meilleurs oye po vandi moni vie ndenge mosusu. Donc ce n'est qu'ensemble ne toko tonga moka na biso FCC peut perdre d'abord. On peut perdre d'abord. Peut perdre d'abord. Donc on a perdu une élection, mais on n'a pas perdu l'avenir. Donc l'Obieza Nzambe, ça ne sert à rien de continuer à merder Batou, Koko Saka Batou. Il y a un chef de l'État qui est là, assez ouvert. Et je pense qu'à côté de lui, il y a de la place pour tout le monde. Et faisons un effort, dépassons-nous. Et nous avons intérêt à protéger la RDC. Nous avons intérêt à protéger le nouveau code minier. Et Babyloko Bozako Yoka, sanctions contre Songolo Pakala. Les gens ont loisa. Donc, Natkali Koyoka Teo Bapekisi, Obemina Kwakende, Akene na Idiofa. O akoma na Amérique, tata comme na Amérique te. Ako kene ata na Kikwita, ako kene ata wana basanku suto na Manzangungwa. Donc na moni loko yo oya ko kozwa awa te force oka kuna.
Est-ce que M. Joseph Kabila appelle les autres rôles ce qu'on a dit tout, les États-Unis, la France, la Belgique, la Suisse, la Micho pas Robert tapé tout. Ah non ça. Parce que dans le village, si les lobas zélé bakota bunkonde, na vika massa nanga kibolo, ba besoin mona raïs a randeng nini. Bonga longa za ba vieta ba via on est comme quoi ya papa, tu vas perdre raïs. Hein? N'a pas congila basi ba mona raïs. Hein? Na befale. Na ba mona raïs te. Hein? Ba côté musu na kina neti ba nsanga mamba. Nan raïs a beta ba tourna makolo kunate. Alors moi que nega Suisse pourquoi? Pas ba building. Ce pour la komuna ba mindele belé. Baza na vie du commerce na ba magasin. Hein? Ba mindele ba libanais ba ka couleur mokoti. Et wala biso na ba wara to ka mwindo. Où est le problème? Le président Félix Abi état des droits, ce qui le qui est bakangi tamsu mutumwa FCC à côté prison na état des droits au Kolobani. Et bongo Frank Diongo zaki na bato FCC kunate. Ba ebisa que so ba tché na kuna na prison makala Kabila zwa Chadel azwa 0 voix. Hein? Et puis na Congo on n'a jamais eu en fait en RDC on n'a libéré aucun prisonnier politique. Puisqu'il n'y en a jamais eu. C'est des délinquants politiciens qui étaient à Makala. Mais ce que j'ai dit, Dieu m'a dit que si je mona tate nanzela, moi na moi ça l'église bosonaï. Bon qui te bati qui est, mais balobi bati ka komona ete moi na moi ça l'église atali bosonaï. Atana noto na l'autre moi na moi cité. Azaka na moi sinaï. Azaka na moi sinaï. Aza la première école, depuis ça autant mon hélicoptère. Pourtant abima ina makale pa ba tsaki masque. Pourtant ka po uta ba côté kuna ko ba côté tala l'école. Ba pekisi sikoyo, c'est-à-dire donc ata ba maman mapo baleka mapo ana. Baleka na balabala na été. Dieu mi fala va na makala. Mais au monde ngote ke bato Raïs a katela ki bango vraiment ba nebelé mais Félix Tshisekedi derrière les lois bimisi bango na ebité soki eza yete justice. Hein? Il y a eu viol non? Nous avons eu la chance ya Rolanda audition na Cour suprême. Ah sokaza mubali ale ka répéter biloko lobaka na Cour suprême. Bo Frank Diongo et boyi makamba sala kiti. Mais il ba katela ki mandane ze ba délai ne zala ki non mais ba bimisi face. Oui mais il y a un magistrat suprême. Il est sorti, c'est assorti de conditions. Si le magistrat suprême, mais grâce présidentielle, les alliés, il y a blanchisserie. Ils étaient pour décider au commis Pembe, non. Tout respecter les décisions de Mokonzi Mboka. Commis Pembe la rate à Yabolo. Non, je crois que par exemple, Dieu Minongala. Bapekisati ba maman mapa baleka la balaba na yo. C'est grave. Ta ba mero a mapa. Non, merci vraiment à toi. Alors, merci vraiment à toi. Donc, merci à toi, Karine Chamba, Charlotte Singalula, Francis Oué, partout dans le monde, au Botala, Martin invité sa fusée sur la Likambo, Tolobi, Toroko, Taraka, Poto la Sabino, vraiment, actualité partout dans le monde, dans ma mission TV, donc, Nazui Lelo, Monsieur Claude Machala, donc, oh, vraiment, Azanakati a PPRD, donc, Tozana Gombe, Awa, siège à PPRD. Émission Nabiso et Sili n'habite ceux qui et le Renoko Baksa pour les comptes de tous les partout Balanda pour aussi ici déjà émission Nabiso mais c'est Claude Machala. Je soutiens Joseph Kabila, j'adhère au PPRD. J'adhère au PPRD, je soutiens Joseph Kabila. Le chef de mon chef, c'est notre chef. Tocha Mokonzambo kama Maboko ensemble Nenge Basila qui kosala nande connaît Joseph Kabila. Exploit à passation pacifique à pouvoir. Ensemble, je pense que Nayepe, Toyoko Tonga, ou Etikalaki, Toye Tonga Makite Tangwa Kabila. De façon à ce que Bao Bakoyaka Sima va continuer mon sala Oyo, Lumumba. Après Sakabiso, il y a construire un Congo plus beau qu'avant. Merci vraiment. Donc, merci vraiment. Vous avez toujours branché dans ma mission TV, chaîne numéro 1 à la République démocratique du Congo. Martin Engi, vitesse affisée. Donc, merci vraiment, monsieur Claude Machala. Merci à toi. Ma mission TV,
le miroir du monde.